Batu ebele babela ba cancer, ba cirrhose de foie, ba kanga ba famille ba ndoki nzoka nde toliaka nini eloko nini oliaka bandeko. Tala viande hachée oyo basali yango à l'aide ya carton ya maki bandeko epesi pasi basu carton ya maki ba transformer yango ba niki yango ba tena ba colorant ba tie ba ail ba ndembi et bien bongo viande hachée. Regardez, c'est tout simplement le carton pour les œufs, les cartons d'œufs. Qu'on déchire en petits morceaux, on met dans l'eau et ça se dissout. On le mélange avec du paprika, de l'oignon, de l'ail et du colorant. Et regardez, ça devient une viande hachée. Epesi pasi na Kinshasa kuluna toba kuluna ba violet koko mobimba koko aleli epesi pasi ya kosakana te. Anga koko aboyi bana mikeba lali ngai. Na okwa kuto kutele mate. Biloko nyonso ba memetala eloko na tikali nango. Na sengi bango secours. Mnaza koko na bino. Bokidi komona nzoto nangate kina kaka bamoni yango. Ndimela ngai bandeko témoignage ya frère Paul Bakenda ekolelisa yo ya kosakana te témoignage oyo epesi ngai pasi yango tokolabela yango pe kaka na émission ya lelo. C'est depuis 2007 que j'avais fait un accident. J'avais eu un problème de la tête. C'est l'une des raisons que je ne parvenais plus même à étudier. J'étais sur mon temps soit cahier ayoka misu passe. Et ça vous remarquez bien bon on a ningisa kingo mingi n'est-ce pas? Normalement il fallait pas na yemba tona kamaka. Un jour j'avais dit à Dieu, je n'ai que ça. Je partais un jour pour voir Michel. Au moment où j'étais loin, Michel a belé dans Singapour, laisse causer un transport. Habité Pierre Bandiolé. À des fois on ne se voyait pas parce que je savais que si je pars vers lui, je trouverais la même chose que j'ai. L'ité à to maté à conseil à pasteur Oyo Tala, voilà comment est-ce que les pasteurs congolais doivent prêcher dans l'église Nabango. Olé à Kosala Makambo Zangatina, landa pasteur Oyo. Congolais bazo bete na est, ake sembela na stade. Rwanda pa beta biso no sembela na stade na bango. Ba di manduki ba sololi na ba français ki toko, ba sololi na ba américain ki toko, ba démocrate ba tindeli bango manduki, Angleterre tindeli bango manduki, bo bete kolo wana. Tous na posa bo récupérer ma bele wana. Bo longola ba bantu bo remplacer bango na banelotique. Totika la kaka na makambe ba kuluna bakangi kuluna moko pamba kuluna o bakangi alobi azali étudiant na IBTP kasi verbe avoir à l'impératif azoye bate. Qu'est-ce qui ne va pas? Azali kuluna ya solo to akosi. Verbe avoir à l'imparfait. Monsieur l'étudiant, tu es en deuxième graduat à l'INBTP. Je suis à l'INBTP. Voilà. Verbe avoir à l'imparfait. Verbe avoir à l'imparfait. Et si tu réussis, je te libère tout de suite sans condition. Ah bon? Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la tsabana. Oye ne to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Bato ko mobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike
olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba sina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote la bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Ozolanda biso na Boende, ozolanda biso na Mwanda, ozolanda biso na Kuala Lumpur, na Brésil, na Paris, na Sydney, na Bruxelles, na Afrique du Sud, na Douala, partout ici aux États-Unis. Tapesi bino longoni ape matondo ya liboso na sengi bosa abonner massivement na chaîne na biso radio lokole masolo epai wapi tokutanaka pona kosolola awa soki tokutani ezalaka ben sanité te mutu na mutu abimalaka na quelque chose yambo to banda tika na remercier Mama Charlotte Caputo, sponsor officiel, il y a chaîne Oyo, Radio Lokole TV. Mais aussi, grand coucou, un clin d'œil spécial, na agence de fret Legacy Family Legacy Group. Il y a Mama Mimi Ona Awiki. Na papa pasteur Pati. Donc, agence wana, ils allaient agence de fret, ils allaient bongo basé en Afrique du Sud, précisément na Johannesburg. Yo, soko lingi achat correspondant. Au sein de la Congo, partout nous sommes en Afrique du Sud, en Turquie, ceux qui ont contacté kaka agence de fret, Family Legacy Group, ya Mama Mimi, on a à Wiki, Bakosunga, yo pour la bateau en Afrique du Sud, il y a qui agence ou les alibons, on a venu Hopkins numéro 2, qu'on a Josh Love Doki, numéro 2 Hopkins Street, qu'on a Josh Love Street, en face, il y a Cheikh Anta Diop, école et monsieur Kilele, na Yoville, now. Na mall au benga Kato Shopping Center Idris Plaza. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce que Komiwana, ils vont t'aider. On va revenir sur ça à long et à large. Et puis si pas si bandeko likambi ya kuluna o na kolika ki awa ba changer gouvernement asikeye ba kota la makambi ya kuluna o parce que comme le col l'habitude on parle toujours répéter yango mais changement ils allaient kozala te. Est-ce que ça est possible vraiment bandeko d'abord ba kuluna wana ba jeunes gens baza ba moins de 30 ans, moins de 25 ans, mais bakende kosala ba dégâts to mona mbala liboso banda ki kuluma e banda na batu ya quartier moko na commune ya Makala ba kima quartier mobimba pona nini ba dégâts et ça là ki liboso baso côté la batu en fait baso bunda bango na bango et puis comme ba ko boto la tu bloqué comme ti ba côté la kabatu na ndako comme ba viol et pesi pasi ba kuluna ba ko violer koko mobimba. Et puis si pas c'est un plaisir te Coco atika makamwana kala aleli makuluna ba se permettre ba violer Coco. Qu'est-ce qu'ils ont na mutu na bango na éviter pourquoi est-ce que makambo est aussi la te alors vous nous poussez ya ko regretter Maréchal Mobutu. Je crois pas que ceux qui Maréchal Mobutu dans la qui makamba ki kuluna o ngoza la boy pesi ngai passe na motema bandeko tala ndenge Coco azali kolela que ba violer
apekisi bango boko sala yango te na koko na bino balingi te baviole koko bazali combien on ne sait pas ozali malédiction plus génération pourrie boye tokosuka ndenge nini na kolika mbala oyo ekobonga po bachanger gouvernement lana ndeko kazo kolela ndenge baviole ye epa bakulune pesi pasi ya kosakana te nga mosala nga kokwa boye bana mike balali ngai na okoka kutu kotelema te biloko nyonso bamemi tala eloko natikali nango nasengi bango secours mnaza koko na bino bokuti komona nzoto na nga te kina kaka bamoni yango baza na bilakili moko mabe tala nga nakomi ndako nakimi ndako naza pe na mwana te bana nyonso bakufa natikala bokanga moko mwa mbongo esungaka ngai awa baye nyonso babuki naza bona komi fazer makolo nazokoko kotelema te ndenge basalaki nga mpo nakomi na nga mokolo nabosana makambo wana banda kala sikoyo bana wana bayo kofungola ngai moye natambola eza te botala nga na kokwa boye bana mike bayo komatila nga eza normal totikala kaka na makambo ya bakuluna bandeko bakangi groupe ya bakuluna mususu kasi moko na bango lobi ya azali kuluna te bakati esuki basaide soto abi azali na étudiant ya IBTP kasi kamwisi biso soki mutu déjà étudiant cela veut dire que aleki na école primaire secondaire azui diplôme à quelle université parce que IBTP ezali institut supérieur alobi ba essayer pour batika ba di bakoza étudiant conjuguer les verbes avoir à l'impératif ayebite imaginez-vous. Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas étudiant, mais enseignement yango ya mikolo ezali komi boyendengene. Comment est-ce que verbe avoir à l'impératif, bon, on ne peut pas les condamner parce que le système d'éducation a biso ndengene ni wa je m'adresse au ministre de l'enseignement. N'ayebite enseignement EPST Tony Mwaba, to enseignement supérieur Moindo Nzangi à qui on doit s'en prendre. Mais je crois d'abord dans l'enseignement primaire et secondaire parce que vous te rendez compte comment est-ce que enseignant. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à faire capter conjugaison à l'époque les années qui sont professeur en français je me rappelle encore na Bonsomi collège Bonsomi donc n'est pas là qui tout ça là symbole olobi lingala baladi sur symbole so la symbole pour na yo bakoya ba pesi yo pena donc o mémoriser conjugaison mobimba yango to pour mettre ma casse na conjugaison système moi ce que zongi makam oyo et kosi la pesi pas étudiant oyo moi je suppose qu'il est étudiant parce que bakangi bango en groupe on n'a pas de preuve si réellement il est kuluna toté mais kokata soki bakati soki bozo mona wana za pour passer dans le mouvement Kuluna. Mais quand il s'est prononcé, il parle français, oui, parler français n'est pas synonyme à Kuluna, parce que Kuluna, tu éviter, monsieur peut exprimer que je côté na batu. Mouvement baninga, bazolinga, osala obalinga ba osala et commission Kuluna. Yé mais comme singa comment est-ce qu'il n'arrive pas à conjuguer les verbes avoir l'impératif. Atabinomoko. Mais il s'est dit étudiant à IBTP. Bah étudiant à IBTP. Est-ce que boyebi jeune garçon autre boyebi IBTP si passe l'anda moi élément oyo et ça dit que swinga na motema soki ya so étudiant mais éducation na biso enseignement na biso zo kende wapi to kosenga na ba enseignant na ba professeur na ba maître ba revoir enseignement surtout na ministère ya éducation botala makambo oyo na institut supérieur Tony Mwaba, ministre EPST, na ministre et institut supérieur. Moindo Zangi, EPSI passe. L'anala ndenge étudiant Kuluna. Monsieur, Olobi Ozali, étudiant à IBTP. Je suis étudiant, je étudie à l'INBTP. Oui. Excusez-moi. INBTP, ok. Verbe avoir à l'imparfait. Papa, je peux répondre, mais dès que vous me filmez comme ça, c'est pas bon. Dès que ma famille... Non. Verbe avoir à l'imparfait. Papa, je peux répondre. Mais répondez. Dès que vous me filmez comme ça, c'est pas bon. Pourquoi pas bon? C'est pas bon. C'est de salir ma réputation, papa. Tu connais ou tu connais pas? Papa, je connais. Allez, verbe avoir à l'imparfait. Papa, je peux répondre, mais pas... Répondez tout simplement. Moi, je vais filmer cela. Mais c'est pas bon. C'est de salir la réputation, papa. La réputation peut être salie si tu n'es pas à la page. Mais si tu es à la page, tu connais. Comme ça, papa, c'est pas bon. Tout le monde peut voir. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Tout le monde. Verbe avoir à l'imparfait. Mais c'est l'étudiant, tu es en deuxième graduat à l'INBTP. Je suis à l'INBTP. Voilà. Verbe avoir à l'imparfait. Verbe avoir à l'imparfait. Et si tu réussis, je te libère tout de suite sans condition. Ah bon?
Qu'est-ce qui me passe ici? Tu vas sortir sans condition, verbe avoir à l'imparfait. Tu es en deuxième graduat. Je compte jusqu'à 3 et c'est fini. 1, 2, 3. Voilà. C'était plutôt le verbe avoir à l'imparfait. Voilà. J'étais en train de passer en revue dans les réseaux sociaux, na un témoignage oh ya frère Paul Bakenda, zali ndeko ya Mike Bakenda, comme ça Bakenda mususu voilà. Mais on a moni zali Paul, je crois Paul Bakenda petit témoignage na ye comment ça s'est accident et l'élisi bato et l'élisi ngepesi ngai passe na motema yango na linga kito kabola témoignage o na yolanda témoignage oyo avant to kota bongo na mateya oyo pasteur o ate pasteur ya solo et c'est pelisi ngai témoignage ya ndeko oyo inspiré ngai landa témoignage ya Paul. C'est depuis 2007 que j'avais fait un accident et j'avais eu un problème de la tête. C'est l'une des raisons que je ne parvenais plus même à étudier. J'étais son entendre, soit cahier, ayoka mis sous passe. Et ça vous remarquez bien, bon, on a n'ingisa kingo mingi, n'est-ce pas? Normalement, il fallait pas naïe maratona gamaka. Un jour, j'avais dit à Dieu, je n'ai que ça. Je partais un jour pour voir Michel. Au moment où j'étais loin, Michel a bien dit dans Singapour, est-ce qu'on a un transport? Habité Pierre Bagnolet. À des fois, on ne se voyait pas parce que je savais que si je pars vers lui, je trouverais la même chose que j'ai. Alors, et quand je pensais seulement qu'à cause de ma tête, je ne peux plus chanter, je disais à Dieu, Nakoufa na podium un jour. Nous sommes en guerre, le pays est agressé. Bamateya, nyon surtout il faut changer. Tout le monde à côté ba agresseur na biso ba Rwandais, même ba pasteur na bango ba komi côté ya Mateya lokuta ke ba moni prophétie ya lokuta nzamba tali se bango ke mabele ya biso ya Congo, minembo e comme aéroport, minemba tongi aéroport munene, minembo e comme pays wala bazali ko rêver, zali ba rêve na bango o e ko kokisa mate. La guerre sera longue et populaire mais nous allons vaincre l'ennemi. Ça va retourner où elle a commencé. Tukubanga bangote ba pasteur ba Rwandais bali côté ndengo wana kasi pona nini ba pasteur na biso bali côté ya ngote. Ba pasteur na biso bakangam kala ba insanité. Makambo ezanga tina. Mutakale makune ba pasteur na biso ba yibi mbongo kuna ba pasteur na biso. Bali mbasa la prière na stade. Soki pasteur ba pesi mbongo te akoya te makambo ezanga tina. Kasi na sepeli na pasteur oyo na habité zali pasteur ya église de réveil to ya église nini ba pasteur que nous voulons na mukili ya lelo yango ali côté a expliqué clairement quand les Rwandais viennent nous agresser est-ce que Rwanda assemblée nzambe to nzambe zaka pona ba congolais pona Rwanda te ke nzambe asala nini apini Rwanda non nous devons travailler voir ce qu'il faut pour gagner la guerre. Mateya pasteur oyo sepeli singa il a été 3 au but. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les stratégies au Rwanda sali pour ne pas attaquer, pour ne pas envahir Bissau? C'est ce que les pasteurs doivent prêcher, les pasteurs oyo a prêché. La prédication à pasteur oyo, écoutez yo, et que révolté yo. Ba pasteur, bon la prédication en yende qu'on a vu nous, frère, on a bien confrère, on a vu nous. Papa, maman, partagez émission oh, tinde lango ba pasteur ba yo kapo, ba pasteur bino maté ya kaka ya servitude, ya offrande, ya ko semer, lité ya peine ya côté ya ba tout normal ndenge zalaka. Tout monde a yango lususu te. Kaka Mateya na suka Mateya mbongo. Mamo ka ute ko benga ngai awa ba pasteur ba silisie mbongo na Kinshasa ya kosakana te. Asala ba problème na musala ko benga prophète
oh tinda nous $400 tinda nous $200 tinda $100 sala weti basili sa mama wana mbongo bazo pesa sote na musala mama wana za bongo na France et pesi pasi ba pasteur beaucoup plus business que na côté ya makambo ele kana mboka soko la ni pasteur oyo écoutez yo landa ye ala yo ke na stade nkolo ngo master na yo kakati yo kasi nkolo yo ka ba bruti yo kasi nkolo yo ka ba bizengi nkolo zo ka ba tulokola ba Poutine mobali batu nkolo azolinga bango wana babundisa ka Poutine bakokaketi tala batu nkolo asimbi nkolo asimbi batuloka ba King Jong na Corée mwana wana soka zo na pantalon na munene yo ka fier batu nkolo asimbi bango wana kola simi batuloka ba Jinping pour le président chinois soka zo le ka ba missile na etandami wana ba char ba drone apesi bango lo sako Vladimir Poutine soka zo le ka ura yoka mibali esika bazoganga binoawa ngilokotaka na se atomboli likolo Après ce qui va bêti biso kuna, oh Seigneur, dis un mot pour le Rwanda. Nzambe sa sunga, nzambe sa sala. Nzambe sa salani, asalana. Déjà su asunga. Boti ka kokende ko belela ye. Problème eza yete, problème ezali yona ngai. Lo sambo toko lembango te toko sala kango du jour au jour du 1er au 30 lo sambo ko sila soki moke te lo sambo balongola kango te mais lo sambo te muteko no benga na M23 boza FRDC bo pesa bango manduki si vous en avez pas de moyens faisons appel à Poutine bocha base Russie awa betelanga maboko Soki baboyi koteke la biso manduki ba français baboyi ba américain baboyi Union européenne et boyi ba anglais balingi bisote bisoto kufa bango bazala bien alors signons avec les communistes allons-y rendre visite aux communistes quand est-ce qu'on aura notre Fidel Castro quand est-ce qu'on aura notre Kwame Nkrumah? Quand est-ce qu'on aura notre Steven Biko? Quand est-ce qu'on aura notre Xi Jinping? Boko bando plaire ni cheti mukoloni. Bolingi nzamba salani. Na mabandeko na ba mabanga mususu kutu bato découvrir oteka ampule bo libanga ampule. Voilà, toso la sika boye makambo zali koleka na mokili oyo bandeko. Tomona tolakisa bino comment est-ce que batia ba sete na kati ya bakisi bomona ba sete na ampicilline bomona ba sete na paracetamol tomona biloko mususu wali kolia tomona bato batekela biso ba misunu ya cheval na place ya ngombe batekela biso makambo oyo ya mabe to kolia finalement où allons-nous tomona kutu loso ya plastique malgré on avait démenti to suka wapi nyonso wani bato bali kokufa bino bato bolingaka kolia na ba restaurant bino bato bolingaka ba viande hachée o ngana liaka fromage mingi ngana lingaka corned beef ngana lingaka boye tala l'image oyo kopesa yo kele e kopesa yo mabe ya kosakana te bato kombe bali kokufa complication na ba organe na bango transformation ba organe génitaux na bango ezopesa mabe ya kosakana te cancer bato ebele na ba cimetière bali kokufa ozali na France Belgique, États-Unis, Afrique du Sud, partout, bato bakufi ya ndenge na ndenge tina Canada na Australie et pas ya soso là José Yungo que je salue en passant toi ali koyeba te toi kolia nini mais qu'il autopone ya libanda ya poto ezopesa biso mutu ko soit même en Afrique ba Thomson importé, ba viande H&M importé, ba viande normale importé, ba sauce, ba poulet importé et ça ba la ngonini parce que totanga qui ne ba livre tout monde ba documentaire mususu ba poulet autolia en Afrique ba lira ngona ba mboka mususu te ba lira kango pa occidentaux te ba sauce o ba tindela biso ba buff to ba ngombe ba ngulu ba tindela biso eza o ba lira kuna te ezo pesa passe kasi oyo image to mona oyo eza peka en Afrique te eza libongo na Europe bandeko tala ndeko yo makamba zali kosala bazwi pena doki
carton ya maki boye carton ya maki nde saka bozomona carton ya maki wana ndeko wana kati yango mike batie yango na mai batie colorant batie kuna baniki yango malamu carton ya maki s'il vous plaît batie ba ingrédients batie ba tomate ba muscade nyonso tout ba baloni batie colorant epesi na suka na misini viande hachée batie pe na lipa bandeko bakalingi bali kotekela yo mtolinga kolia hamburger. Oh non, na sana retard na kende musala rapide na aller anda kote na kotaka na shop na magasin na supermarché na somba hamburger tala hamburger de basala kayango ole yango pe na saveur ya kitoko ezo bimisa solo ya kitoko nzoka nde ezali ba carton tango kolia ole lelo lobi kuna ezo sala nini na kati ya libumu na yo na kati ya nzoto de transférer nini après lobi kuna cancer ebandi obandi kokanga ba famille ya bato na Afrique ndoki obandi kokanga mama leki ndoki papa kurutu ndoki noko ndoki pamba nzoka biloko nini yo liaki yango na pesa ka conseil bandeko recours à l'authenticité ya solo le laboe ata ba soso to ali kolia mwana bato lakse bino ade bato fula ba soso mu pepe soso ya mboka ozali na Europe na Afrique du Sud partout ici kozali surtout bandeko bazala pangwa se moi jardin zali lona kama tembe na omwa ngai bandeko biso na Kinshasa na Afrique tobokola ka basoso. Comment est-ce qu'on promeut pas ba biloko ya Afrique? Et c'est difficile na Afrique ba sala biloko le kwa soso ya mabe bateke ba africain c'est impossible et utaraga pas occidentaux obokola ka basoso na yo ya mboka mwa bangulu na yo sala ke olia ka bloc oyo obokola ka yo moko mwa matembele ya biso mwa ngai ya biso moko to mona makambo o te pesi passe ya kosakana te video oyo pesi ngai passe tango mama o atindeli ngai papa fiston tala makambo tala ndenge ba mindele bazoko bomaka biso malembe bayaki na maladi oyo bomiso rapide oyo bakasa ba kolonga balongite balukana biso ba guerre en Afrique baso bo mabiso na ndenge nyonso tout ba komiso ko mabiso silencieux na mabloka kolia boye pena bandeko ete ya yo video oyo ko bomba yango pour yo te partager yango pour interpeller bandeko na pekisi bino bolia ba hamburger te na pekisi bino ba viande acheter mais toyeka à côté ya bino ko peigner bino poza radio lokole oye banenga osala tala image oyo tala video oyo ko lelisa yo na sima bongo tozonga tosisa na biso. Bonjour mes amis, je diffuse cette vidéo, peut-être que je vais vous dégoûter la vie, mais peut-être que je vais vous rendre aussi service. Pour toutes les personnes qui mangent beaucoup dans les rues, faites attention dans certains snacks, je dis pas tout, mais dans un certain snack, des personnes mal intentionnées, voilà ce qu'ils nous font manger, ce qu'ils vous font manger. Regardez bien cette vidéo, elle est très importante et partagez-la. Écoutez bien, regardez, c'est tout simplement le carton pour les œufs, les cartons d'œufs, qu'on déchire en petits morceaux, on met dans l'eau et ça se dissout. On le mélange avec du paprika, de l'oignon, de l'ail et du colorant et regardez, ça devient une viande hachée. On le manipule, bien sûr, on le repasse dans un hachoir. Regardez bien. Et c'est vraiment, vous avez l'illusion d'avoir une viande hachée. Regardez bien. C'est un travail d'arnaque, d'escroc, d'assassin. Voilà ce qu'il nous faut manger. Regardez. L'oignon et l'ail pour donner le goût. Vraiment. Regardez ça, je vous assure, je vous le jure, que c'est vrai que ça existe. Cette vidéo, elle est très importante, il faut la diffuser, il faut la partager, c'est très important. Alors on rajoute du cumin, de l'ail, de la coriandre, du paprika, du poivre, du sel, voilà, un peu de sucre. Mais vous voulez, voilà, vous avez de la viande hachée. Mes amis, vous avez de la viande hachée. Mais quelle viande hachée? Vous allez manger du carton d'emballage pour œufs. On prend le pain pita, on met dedans cette fameuse viande qui n'est pas viande du tout. Voilà, on aplatit, on met dans le pain pita comme un genre de petit kebab. Voilà, et vous allez voir, ça va passer à la poêle en huile, un peu d'huile d'olive.
Voilà, c'est fait, regardez bien. Et après, on va passer tout ça à la poêle. Regardez, la cuisson va se faire bien rôti, bien croustillant. Vous voyez que du feu. Regardez bien. Voilà, on rajoute un peu d'huile d'olive pour donner du goût. Et il y a une odeur, bien sûr, qui n'est pas nauséabonde. C'est une bonne odeur. Il y a de l'oignon, il y a de l'ail, il y a des épices, l'huile d'olive. Voilà, le pain est croustillant, la viande est pour ainsi dire cuite. On va couper en morceaux et on va servir. Et vous allez payer ça 7,50 €, 8,50 €, direction cimetière ou l'hôpital. Regardez ça. Voilà. Vous voyez que du feu, mes amis. Ça, c'est la bouffe de rue. Faites attention. Il y a des escrocs, des gens malsains, des salopards, des connards. Je m'excuse du terme, mais c'est des assassins. Regardez. Et vous allez manger ça. Regardez. Regardez. Le cartonnage pour œufs. C'est ça. C'est ça. Ça se dessout dans l'eau. J'ai fait le test, mes amis. Je vous assure que c'est vrai. Ça se dessout. Regardez. Regardez. Et là, vous allez manger. Nickel. Voilà. Et attention à la digestion. Attention aux maladies. Attention au cancer. Attention à l'hospitalisation. C'est des gens qui n'ont pas de scrupules. C'est méchant. C'est pas bon. C'est pas bien. Pour gagner 3 francs, 3 sous, et pour nous emmener à l'hôpital et au cimetière, c'est pas possible. C'est incroyable, mais vrai. Regardez bien. Voilà, regardez bien. C'est pas un mensonge, c'est la vérité. Voilà, Radio Lokole, c'est avec cet élément que nous mettons un point final à cette émission Radio Lokole Masolo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé des bons moments, une trentaine de minutes na Kolanda Biso. Merci Nathan Labino au Pessi Biso. Mais Yamboto aussi ça, Tikato Pesa encore Matondo Pelongonia na un clé spécial na agence de fret Family Legacy Group. Ya mama Mimi Ona Awiki. Il y a Pasteur Pati, Bango Basali Bongo en Afrique du Sud, Basala Kabacha en correspondance. Basali Bongo na Turquie, en France, na Cape Town, na Lubumbashi, Tina Johannesburg Basali, Soko Bengi Biso en contact na Bango, Bosala Batini na Gagnon, Sosali Pe, na Paris, au niveau en Afrique du Sud, na Turquie. Au niveau de l'Afrique du Sud, na Congo, aux Afrique du Sud, partout dans le monde, au niveau de la Turquie, Soko Bengi Bango, Bako Sungayo, na insisté, Basali Bongo basé en Afrique du Sud, précisément na Johannesburg, na Yeovil City, Basali na avenue Hopkins numéro 2, Kona Jos Lovo Road. Donc, Basali na shopping center, na Idris Plaza. Shop numéro 2 au Komona Bangoana et Sika Batali en face il y a école primaire Cheikh Anta Diop ya Kilele. Merci na sponsor officiel la chaîne Oyo Mama Charlotte Kaputu. Mama Oyo osala ke Radio Lokole to tourna émission chaque fois sponsor pour soutenir Mama wana asana shop ya bilamba ya bana en Afrique du Sud ateka en gros et en détail moins cher yom tolingra mwa na tamla ba griffe tala Mama Charlotte Kaputa kusunga benga Mama Charlotte Kaputa numéro na ezawana ba ko ya ko sa delivering tina ndaku soki po moni na facilité ya okende kuna te soko kotika na teke lot obeti Little People Shop okomona shop mo poni article na besoin ba ko ya ko deliver yo tina ndaku na yo na mikolo pe à côté na mikolo on a besoin bino ba magasin partout en Afrique partout au monde on a okene peut tirer quitter okeno Dubai te au voyager na yo te oke Chine te soko bengi Mama Charlotte a kosala ba commande pour na bino a kotiki la yo même na France même na Belgique même les États-Unis parce que ngaka ndenge nini longoni apa na yo Mama Charlotte Kaputu. Merci na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ne courbir, ne virage, coordonnatrice de la chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. Bande koto s'abonner massivement. Na bête roumé na mingi te toya kapona ko pesa bino kaka Oyo tena comme information. Awa ba histoire vrai. Yondeko za na histoire ko pesa biso benga biso soki ozwi biso na téléphone te ko benga biso pa pona ko benga ga masolo inutile te. Benga ka c'est important. Soki bengi biso ozwi biso te tikela biso audio beta liso na yo ndengo beto ko beta kaka ndengo lingi to beta soki ba précision na besoin to ko benga yo pona ba précision. Voilà, c'est un peu ça. To partager mes missions à chaque fois soki émission oyo et sungi yo te peut-être que sungande komoko songolo et pas imoko pakala. Gros coucou à toi mon ami Teddy Fitou Mangela tour du monde la commune Junior Sens, grand coucou à toi. Voilà. Merci Natijan Luchombo
un prince à New York, ya Mama Franc. Didier Djenga Bokula Kai Kofo, autorité morale à Bamongo, Nyon surtout ya monde entier, Yaya, Wumela, ya Mama Metamu Kendi. Komi, c'est que bien. Tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien, partagez. Chap chap! Et tchara! Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.